Parce que le qu'on doit vendre moto, il faut la qualité. Bon, Kapachula. Au moins un moment dans l'obaka, au moins tu as une émission. Bah tu vas bien quand une émission na tababouti. Oui. Na te bouti, il faut des 4 couches pour na mabe ata mo eza makasi. Makasi ba souki à couleur. Mais un moment pe na pe na te bonabité. Na na li papa pour non que tourner dans un film été. Ouais. Ozomona. Ça dit toza na ba niveau mususu ezarake et senga ozala simple. Mal moto ça comme na monopole ya ko humilier moto. Moto ça comme na monopole ya ko finga moto. Respect. Même ma vie de couple. On dit que et comme même le niveau hein. Tam sous place ba place to foot la ka. Moto tam sous vie de couple moi ils soigné mes voisins yoki. A ju akebeta di solo na bataille. Donc toza sous na loka ko sala te pona ba mpaka yango. Yango moni ceux qui ba publier mitaka ba mpaka ngana zwa kesengo. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu oya mobondo ekeyo. Moi, c'est d'abord on sur la biso na Kapach télévision. En tout cas, merci bolinga biso mingi, boza de cœur na biso. Biso peut bolinga bino bozala kaka. Et merci na papa Paradis. Oh après ça biso pena maman mania de temps à autre to ya rosala na vraiment. Moi ba débat o et ça la pena que to réfléchir. Na mon appel ba commentaire bo sepela mingi mania lo bara bien, surtout côté ba mabala ke na nango bien malgré que so ya betika conseil. Batu mingi balinga conseil te pour niveau bafuli bapaka bavanda ki na bango bafulami pona nini manya pesa ki ka conseil comme papa mparier mama paradis bimaki na ebite a ngana leki na ngamanya to ko tanga lisusu mutu te en bien tozara hawana soki botangi mutu en bien boke ko sala makita la bashula boso abita la muki azui décision a matanga miniature to matanga bampako balekata musu depuis 1999 1900 wolo tala mpaka 1999 maman est la 2026 est-ce que ngam na be perdant to bénéficiaire te ngaza na kanga ndejo yebi. Mais quand même, na vie tout à l'heure, il était Kapachula. Surtout peut-être que maman il est Kapachula, il kamamaye, na évité sur les présidents de la République. Au début que quand ça soit toi qui poto ba ko mamayele. Mais on a compris qu'il y a beaucoup de gens na poto ba ko bazoba. Na bango ba te belé ba na poto mais ba ko maka mundelete. Ya mundela sakana na ba batu. Mundele kutu te, mbo mundela zoba pas zali. Mais est-ce que yo moko na kota na mundelete, yo moko na okoma na mayele. Po ebi ke na Kinshasa na zoki grâce chance aux mayele te ni na qu'est-ce qu'on a poto. Na koma so mayele. Te. Wana peka eza peka po ma pa fachi. To eza po ma nzambe. Te wala nzambe. Wa kuto cha fa. To eza po ma décision. Décision. La vie est faite des choix et des décisions. La vie est faite des choix et des décisions. Ça dit que na vandi boy makambo nga na oloba ah so muta a décidé à comprendre en côté. Tant pis pour elle. Écoute français. Nga za na personne améliorer. Au solo li. Ozomona na pesa ba tuna mbote te pona pena bato pesa mbote belé. Anniversaire za kala mingi te. Ça liste. Papa Dior. Papa Dior na mona ke lukaka mettre de là. Abeta zeka ngokuna na chope na mulangi po na moni okomi vraiment indifférent makasi. Papa Dior anniversaire za le 23 octobre.
En tout cas, message à ceux qu'on appelle sur Zaka Yangoana. Merci de bien sur Bolinga Malika Mania, Thierry Bouda Construction, mon partenaire, Bozone Soboti Kelanga Thierry Bouda. Thierry Bouda na biso balobi innovation sikana kati ya Congo, olemba kotinda bambongo bamelo bambongo. Olemba kotinda misolo. Bamela yo basalela onda koute batonga porte te batia plafond te batia eloko te. Thierry Bouda aza wana pona kosunga biso peuple congolais. Ya Bouda Bouda tozaka eloko totaka tolongola oyo to chacha ya Bouda non ya Bouda. Donc on a des problèmes, on a poto partout dans le monde, Chine, Italie. On y va si c'est l'onda kuna yo Thierry Bouda zawana bosa la papier na bino bureau ezana immeuble à Bibi Play na 3e niveau. D'où on a besoin de Thierry Bouda au contacter Malika. Ba maso eza azape na maison na ye, ba ciment bo osomba ka pa na ye, nyonso eza ka pa na ye, ba mabende wana ba souda kana to yo ba souda na ville. Nyonso eza pa na ye, donc ça dit chez Thierry Bouda construction pas ces actes. On la qui c'est ka ba tongela nga boy. O PC construction ndako na yo. O ka wele ka neta fali. Donc car ndenge Patrick Bakalo sa salaki. Oh, yemta asale maboko ekota yiwana. Te maboko ekoti te. Thierry Bouda osala Bakalos. Bakalos na bete biso kaweleti. Oh, grand chita kiti. Yo ebite. Omonyo longwa warrior. Olongwa warrior. Na komane gauloise. Okoma gauloise. Bozo pour la PK quand même bon dit. En tout cas en passant toujours continuer na biso pour makama ko solese belé. Babi fimbo ai misi générique. Te non assis sinon mabanga te. Toko kota. En tout cas, Madame Honorable Yvette Angou Sizanga. Bonier. Madame Honorable dit Kalamingi te nazwa ki na Tchombo. Kalamingi te aza à Paris, aza ki na États-Unis à Paris. Madame Honorable Yvette Angou Sizanga a na materapenda voir. Maman anniversaire le 23 jour J-16. Na lukae. Oh lukae Yangusi. Ngando benga ke Yangusi. En tout cas maman dit ta kupumba, merci beaucoup na yo. Riti bote nzamba loposo, Mikolo to zongi. Rappelenga Rita bieko. Riti bote ana pomité. Bongisa le poste avec Riti bote Mikolo to ana ba promotion. Ba le na biso ne so caramel to kitisi on a ba $10. Kende ko luko sonner le poste. Ba papa bo vani na sima caméra. Bo sombe ba si ba mafuta le poste za bota atenanga. Naza ten kitoko. Bota langa ba kento sinanga ezate. Bino bolinga ka ko vanta ba si masanga mafuta zo somba te po mabe. O vani na mo sina ba po kubuka, mozo préfère sombe masanga mela. En tout cas, je suis désolée, c'est triste. En tout cas, merci. Je suis brisée. En tout cas, merci. Oh, bon, t'as la biso, to lingara bino, to ebi ke boze bele batu mususu malika obokinga te, to tsarana bio na mitema. Jenny Matumona, loboko epesaka bakataka tele ke bato papa Junior Matumona. Ya Sylvie Mulumba na ngai yaya, babon guérison na place ozali, na linga komingi ya Sylvie Mulumba. Voilà. Merci en tout cas Mania et Sango et yelibiso ya mabe lisusu. Sango mabe après makambu oyo ya sa Sarah Kankou pour Amelaki sniper mais yelibiso sous dossier balobi ya vane pe crise wana et salami kaka pour na mahamba bolingo soko koti na kati ya libala to ebi ba mama na biso akala balwaka libala ezali motema makasi slogan mo ekomi koloba mape oza motema bo mama osiporte mobali osoba moni mwasi alingi mobali ya mabe babite azana motema kolinga motema bo mama est-ce que effectivement bateyaka bino yango pa ba mama fa bokota na kati ya ndako ya libala to bo adoptaka na bino kisongi utaka na kati ya libanda boye nango na libala eloko mosusu oyo pe bapaka bazo loba yango mingi basi ya mabala bakomi na insolence mibali bakomi komimona na insécurité yango babaka mingi libanda insolence de yango ebomi Vanessa Batus bona na bi entre parenthèses Kapachula en tout cas paix à son âme Vanessa Batus jotali moi si opinier makasi oyebaka ye il y a vite fait kapona Jérémy kaka OK et puis non il y a une famille Chumbembele que je salue bon séjour en Europe Yami a invité Rabiso na Vanessa Batus kuna et pas na village Batus et comment on a kaya vite faut bika biso bika batole kama mungwa donc au moni puis moi mutu vite fait ba présenter pe mukolo place mais to sola pe mingi ba travailler na masido to pe se bambote
ba condoléances na ye aza travailleur asala kuna ye kalambela biso atumbela biso pe bangolo kitoko penza donc c'est un peu ça Kapachula bon ba version pesé belé entre parenthèses na kota na pena ba katité ba version pene bimé belé ba version est belé na liwa ya Vanessa Batouzi ba komi ko manipuler biso na facilité ate loko eza bongo te bonika bo komisa bongo mais Saint Anthony Tshisekedi ayebi madame Vanessa Batouzi te mais bozi bo te kuna bozi na munduki bo te pe bo likora muto madame Vanessa muto esa kufi na makambu na ye mais bino bongi bozwa mais Saint Anthony Tshisekedi bo la tiseka loko eza bongo te mais Congolo comme na problème tondé nini Bonjour ça m'a bien makasi. Bon pèse la biso ba vraie version. Ce qui est dans la version au balobi que madame Pompa Kakenda kazo ki deuxième fois. En tout cas on conseiller ba basino sur ma bala. Non que de gauche à droite ité poto calculer dans la ville peut courir kendaka. Ozomona. Kapachula. Non landa. Tokende tout droit au bit. Na lobi bo na pesi conseil na basino sur ma bala. O pakazo ki troisième numéro 3. O pakazo ki numéro 4. O pakazo ki numéro 5. O asela ki village numéro 1, village numéro 3. Maman Vanda. Mokili eza nzambe. Mokili ngo eza nzambe. Bible ezo yebisa biso chaque chose a son temps. Lokola bango bazwa slogan ya koloba kake mobali atrishaka kaka mobali abimaka kaka chaque chose a son temps nakobima wana ebele pe ba perdre ba vika nakobima wana ti ebele pe ba perdre ba vika na ko tricher ti ebele bazo publier bango mitakala kaka na ko trishaka ti biso to ko koisa ba valeur na biso te po mibali ba tricher. Ceux qui bolingo na ba valeur bande ko pesi zaki ya 40%. Et comme ko kita na 20, protéger ka 20 wana. Protéger 20 wana. Ceux qui peut ko kita on a 4. Protéger 4 comme ça c'est comme on a 0, total la finalité à likambo. Parce que Kapache conseil à couper ses assoutés. Le leçon to na ba commune ba divorce zo ça ma mingi. Source na ngeza ka bango mibali. Parce que to ko lubaka te ke ninga na yo couper sa conseil na ninga na moi si il faut supporter nga na ko supporter mais est-ce que yo supporter? Non, ko rater. Est-ce que yo supporter? Et puis il y a des choses to ko supporter. Si ba ko sumbe di ko azolo supporter car pour na vendre libana. Hein Kapachula? Yangwana penza. To yebi ke ba mamé belé ba vana mabala pona bana na bango. Parce que lelo la plupart ya bana belé bazali banda. O moni so de bito zo pa fati to ke na ba plainte na biso. Ba kanga mibale belé no ba kanga bango. Pour so de bito quelqu'un nombre des enfants bazali banda ba hotelingana. Soko landeli source nango ezaka ba paka. Paka zo mwasi moko boye. Ba bengana mwana koma shege. Ouais, et belé. Paka bomisa mwasi na yemoko boya ndaku abala mwasi mususu mwana retombe akoma ndoki mwana koma shege osoko pa Kapachula yangwana penza balaksi bango ke soki tozalaka ba femme forte te mais ta musu mwasi bana na biso pe bakoma ba shege balakisi bango ke mwasi akokufa na facilité pour remplacer oh nalobi mobali azolela mwasi na ebiti na lobi pona na nini te pona mobali ya Vanessa Batouzi te to kenda ba matanga ya bandeko mibali bakufeli basi ya basi na bango ya ndako bambanda bazana ba epi ko compatir ba ya ke belé mais ça passe mona moi ça kufeli mobali akokate mpaka mo ba ya compatir na ye po paka peta musaza nete paka plaza te po moi c'est tanga sanga chaka mi pesa ka corps et âme et esprit. Mais bango ba pesa ka corps na âme esprit libanda ba camarade yo la la ka na corps mais esprit ke na ko la so na monga fula ba lo ba te boko bima na bino pe la petit wana ozo comprendre yo la li na corps na âme mais esprit et la li na gombe si ko esprit pe e ke ne mbango sa ndeni et la le so comme 6 et 5 mbango avant que ne musala le ke na kuna ke me la café ozo mo Kapachula. Donc toza suna eloko kosala te pona bampaka yango. Yango moni soki ba publier mitaka bampaka nga nazwa kesengo. Ah, nazwa kesengo Kapachula. Ba la pa petin.
baza misala butu ba ola pandeni non côté ya bango te lelo kapashula bandeko na biso ebele bazo souffrir na bandako mabala ebele soki babi baya na ba problème na bango ozwi non seulement pour mobali ozwi suna bandeko mobali pe mibali lelo bakoma complice na bandeko na bango kasi mibali lelo makasi Oma be seme ke obenga abengi pende dans le bangate ponga de chez ça mabongo te parce que munga na vie de couple nanga to se comprendre to ko so na pe siko to discuter pe siko ka siko na pe to yokani pardon zo mais to zo ka ba ka ebele na ba Europe partout dans le monde na ba Asie Océanie au monde na Océanie kuna na Mujumbura Tiba idiofa. Kabashula ba coupe za partout tiba idiofa. Partout. Na ba Rwanda. Partout. Bitu bezo bumba ma yo kuna yo mona ka muta bengi na problème na vie de coupe mais kuna guerre. Et pour ça bala kiso sko mpaka mbanda mpaka zelio. O talibo ana problème tam su ya po. Na oto loba na oto beta bording yo kité. Ba mpako ba vai na sima caméra. Ba so me ba se ba mafuta. Moko kuta ina likangu moko boye donc iposo mabe. Et kokani na posa moi sinoté. C'est au fingi teneti mo we na mbanda na otomoni. Yebisanga. Exemple. Il y a pas photo. Bali msara ninga mabete. Te oh, muta papa ba nini? Vaut mieux ye que yo. Te, siko tu nanga nini? Siko mieux vaut ye wana ke yo. Finalité na opezalaka. Nzamba zoika bambi na sakiti sai. Total la mieux vaut y wana soko vana. Ah vana te. Bazaka ba. Yango moni kapashula. Yango moni ba shit abato belé. Ba koma vanda ba raisonna ka shit nange uta wapi. Basi. Okenda kuna lala na mutu mwa libabe. A baby seno makambo. Shit ekoti. Mutu sibi ka ngai mutu mieux vaut y ke ye. Wana komi mieux vaut yo ke ye. Boso bazi mutasika ba langage mo ba para ba koma nango. So za mutema te osa crise nabi kapashula na côté na champ kapashula kasi yango nezala kate bo ba voler ko bando pesa yo 40%. Tanga komo yo ke lengi kuna komo ba voler kana komo longola ngo akomo ke pesa kuna yango ezo sake apesa ko bangala mabe ah ça bon amono ko mabe oh azwi pena poso na yo apesi ye poso na ye ya makasi ya apesi yo ozo comprendre kapashula. Donc mibali ya leo tokotika ka bango kana ba prière. Moi te kana ba prière. Faut tia mibali bo offrande. Pour ene mo ba mso tozo sambela ya Donc immaturité c'est plaça. Basé belé. Kapashula. Ba réalité c'est belé. Et belé makasi. Madame Vanessa soka kufi pona yango en tout cas. Naza désolé. Ce qui est la vraie version. Parce que ma version est belée. Ma version est belée. Ce qui est la bonne yango. En tout cas, na désolé. Moi, si on appelle ce qui est mon colo mobile à koufi. Et bongo yo. Bongo yo. Bongo yé mon copé les concernés. Vine kotika ndeni. Vanessa tikiba misa toi. Na mona 2 ans. Nene tinga bona kei na tiki Victoria nanga. Na tika pona mutu mo quelconque. Na français ba moi si ba bani quelqu'un. Yangwana kaka. Quelqu'un qui car na féminin pesa ka quelconque. Kasi makasi. Ozomona kapashula. 2 ans. Tomi batela. Bibezo biso biso to bate mitema na biso koleka nyonso. Koleka ba bijoux, koleka mapango, koleka bilamba, koleka nyonso. Koleka ba caméra. Makasi. Yango moni ata ba na sala analyse nanga na zongi ndako nanga po ba bisingo kuna ba fongola ke live ba matisho kuna etanga na zo bate mitema. Boka. Na lambi to mso nanga na te solo na fufu nanga na saini na mini soupe. Merci. Et bon pas Christian. Na mo le lié na biboye. Pona elo comment bo soulever. Elo mo soulever babi ke. Oh, mi ba lebe babo ba si pona insolence. Ba bani insolence eh. Yangwana. Ba kosi. Bongo ba couple belé o to so mona ezo kufa. Ba sona baza ba insolence. Baza ba insolente. Babi insolence ndé fandi penza. Soki moi si yo zo linga moi ça supporter. Bêtise na poni po supporter insolence amuninga te.
Eh, Kapachula. Le père n'a pas l'immaturité. Yo lingi yo ba supporter ndo ke na ndenge yo linga okende ko kitisa pantalon. Na insolence na ngai. Oko supporter nga ko vandisa ngo ko bisanga mature. Bino bolingi biso to supporter to bongisa bino. Immaturité na on supporter. Mais ngai insolence na nga. Oko vanda te on encadrango. Na zonga mature. Ok, c'est que nga divorce. C'est que tu vivre à mon kilo, c'est que tu côté monde à plutôt parler. Bien on des quotas. Babi pas Christian pour na payer 425 veuves. Pas Christian. Ouais, réalisateur. Yo pour no les lights. Pas kana. Ah, Christian paye son âme, bienvenue tout veille mon tu es samedi. OK. Ah, Babi basi bazo bamba maya ko bamba mala musuna ye momo est étonné. Kassit. Mutoka neti siki boy. Naibi na pe moi sinete. Mais au moins quand lobby o liwe yake tiperaté lobby siki to bise to ke tena mogi boy basi babimi 100. Mais biso mo bande koné ya basi bo akangela biso mitema. Tala niveau vous donne basi 50 bo kangi mutema ta moko obeta te. Moi était. Bon mutama so kufi na défendre yo. Oh, so bazo ba mbe no ngapi no taka malubati. Léon a une dengue à Kapachula. Non, comprends. Mais bah là, il venait à TikTok et BBC m'a embobélé, hein. Donc, et comme mon tutu a commis na mon kilo déjà mon tutu a comme tellement ba réseau ça mon tutu a comme na monopole ya ko humilier motu mon tutu a comme na monopole ya ko finga motu respect même ba vie de couple on dit que et comme même na niveau hein tam sous place ba place to foot la ka motu tam sous vie de couple moi zo soane mes voisins yo qui a ju akebete di solo na bataille sociaux respect ça rassou donc privé ça hein. Bon moto si il y a un gars pas paradis à te discuter le bakato qui te va voir moi to bosser que te discuter mais to bito qui te va voir pour ba yo kabisote pour tuer zate ba ko bosser na kena vie de couple ba to swana ka couple so na teta couple ba hypocrite oso mo ka pas chula ndeko na bosser donc surtout pour ba maman place au monde que bo fandi penza o vaina mobali na yo Yaya Vanda. Vanda, place kimi eza Vanda. Dispute na vie de couple eza ngate. Mais ya kosumbe na zolo boya. Boya penza. Pourtant au kufa otika bana ya obala mwasi mususu bana no baza rester. Si. Ya kosumbe na zolo. Eloko le kitika. Exactement. Tout ça quand tu mais ça quand pour na vie de couple na lo bake mobile siki wana ta ayeli ombanda tina ndaku vanda po libala te pour après libala motema eza c'est ça yo to ngaka ofandisa ngame bo motema ozo sokolango so gaba ba sebe ki ginte ko ano ngango pe mingi te seme ki ande konote oko fane o liade te c'est que seme ki ande konote ba couple ne so kabwana ngo est-ce que ba seme ki balanda o balanda te ba changer peu ba mifi mo boyna ba nadej mo zara na bango ba seme ki ba changer ba ko ba seme ki ba tumisusu oui et tenga ba seme ki na ba ndeko nga te attention ba ba ndeko pa jimo ata to soina pa jimo no ke funda ba ndeko nete oh tika bo ba ko te ka ye ah bon so ke funda po abinité to longo ndeko to komi ayo ata ba bito lobele mascara te ba lobele na bango yeme ba changer te azaka ya bango azaka ya bango yo na bi azande ko nanga bazanga ndeko nanga te do so to swani mi foku na esuka ka pananga OK no beta te esuka ka biso mbale ah système on bien bo bandaka na biso ko sela ngote baza bandeko no te koboma nzoto te ke o soki toswani na jamais komeka te bakopesa baye conseil mpo bana posa bozala mais baoboya ye te aozala kaka bandeko na bango osololiko baza bandeko na biso te kobukana te Kapachula wa limite ka fo ezala tozala na biso bien basemeki na nga et tout ozala bien moment opartage makambo tokopartage makambo eza important oyo ezoconcerne nga na semeki
na libala ndeti bona couple eloko nini o koki ko encaisser eloko nini po koki ko encaisser te po eza na bato misusu nga na film ba benga na salon Paris kuna film ba benge penalo na fana na place mo ba tongo fi na akateli na moto azo bengele lingala bi po nini ngo bebisa journée na ngabo so ba tonga kinga ovanda ko yoka kisko ya na sepela na film makasi mais oui ngapi na ko kato te na yoki yo après na ebisio merci pour ça moto quand même on sait bonne fois yo benga na ba crédit na o après na ebisio merci mais ko yoka pe lobi te kuna na kende ko tia mutu mbeli po yo ya ko pesa un message o solo liko kapa shula ngani na zaboya na ko kanga beau-frère nanga mobale ndeko nanga propre na mwasi ko sa o mo ba beau-frère na balinganga yango anniversaire nanga bo diza ba obenga binganga de ba pesa ba cadeau tika bo po so na kangi ba ona bandika o batela bon na batelaka na yebisa ndeko nanga te me ngai na ko gérer ngo biso mibale po na yebiso ke esa deuxième fois te ok na sens wana eza la deuxième fois te et puis na kebisi nga de ça dit nga na sala opération oh yo place au vendre yebité po batela kaka bon na bien capacité de ça va pas mais zate na kangi pe na yo yebiso ke na uti okanga parce que dans motema c'est ça otika na motema siko boboya nité mo comme so po vendre obeta nga bordi te ya ko yebisa nga poto kabwana tika epoani kemba na ba message nyonso za ko pesa to ke obima pe jalouse aya ko pesa ba message po nga kabwana mobali na ngai non yebiso kapashula ndimi na nga alinganga te alinga couple te alinga couple na biso te po suki ya chaque fois kangi ya kaka kubete na nga po ani sagesse comprends kapashula beau-frère okangi ye gérer non tant que beau-frère na ba respect madame ndaza na mwasi na ye apia na mwasi na eleki nanga donc ndeza boy passe temps po biso pe na famille to yebi ye makamu nyonso mais bof nga tiki nanga yo bokabwana ka na mona nde bokabwana prochainement suna kangi bino suka bino mibale yo mo yebika ke non mima déjà pena na famille na ndako boyeba po eza respecter et puis pona po nga profena puis pona ba point po nga na mokili tika boy nga na ba relation ba bumbu na ba laisser mba ou na ba makala na ba relation partout surtout que na masina ba partout so cheka info boy comprendre neti mikolo na siège mingi na sele na bumbu mikolo tozana avec ya Sandra Bisanga balobi SB Arena fongwami appartement Sandra Bisanga madame en tout cas bon Sandra Bisanga inauguration eza le 10 na oyebisa ye asola na yo Arena SB Arena na landu wana kaka na direct te comme Sandra Bisanga SB Arena wana bana bumbu nde basengi balobi te depuis bumbu était bumbu eloko bo ezala te abeti mama na ya mabe ya mabe appartement et puis na prix ya billet $25 moko pe bino bato bolingaka mibale misatu 4 bokende kuna na SB Arena chez Sandra Bisanga ovana na kimia likolo kuna pe eloka kitoko ya kimia bate pe masanga na prix ya bien ya malili mais na yebiso salle de fête pesa ça va muta liboso kozwa salle de fête na jour ya inauguration le 10 apesa 1200 azona 1200 c'est ka niatie loko kuna ya mabeta ka bana bumbu babi depuis bumbu était bumbu eloko bo ezalaki asali kitoko penza eza wana babi le 10 inauguration eza na SB Arena chez Sandra Bisanga en tout cas tozala wana mikono siège kuna mikolo za tuna mikono zaka moto wu bumbu donc c'est bien ça moto ka siki so ke tromper kuna no kangete na moni ya Hélène Kalema zongi activité Arena pardon ya Stade de France ça va azongi ya Hélène azana ka ke minga tu azana ka wele solo na moni image display ya solo mama H na sepeli makasi na sepe so pe mama H po makasi te azala penza azala donc chaque chose a son temps moi là on a lobaka chaque chose a son temps c'est ça ko les antina eza tina te ba pe ba wela bazwa mbango bazanga pe lelo awulu wala te mukolo yela yo oyeba te donc nga pe soki mama achaza na kawele na mona ki yango te en tout cas merci beaucoup na papa papa ba leki merci beaucoup vraiment na papa oui on dirait papa za na ki azate azo yamba batu na ye OK faut yamba pengati
Hein? Il faut y Mbappé. Il doit être sous position, au côté. T'es meilleur, il y a position. Il y a position. On va tout il y a position. On a si. Naza vraiment si. Là sûr. Tout n'est. Vous avez un WhatsApp té. Tout n'est pour ça qu'a pas sur le andé. Capacho to iba ngembo té. Bon, il va caméra té. To iba ngembo té. Et bon, ça va nga kasna la kawelo urban. Non, c'est pas là. Quand on a mon maman H non c'est pas là. Bah tu me souviens ba kana te ba mona na sila. Mais ba mona nga na sila zo le sanga kutu. Ngakutu na lesa. Na yo peut être étonné. Comment dit Kamango, j'étais étonné. On a brisé. Ngakutu sila na lesa ngate. Mais yo alesa goni. Ezali biloni. Ezali ki ba pat mo botolia ki wa. Ah, bosko so mon nga na kawelo na mpaka. Et ça nga bien. Émission pena. Oyebi bien na linga place nga za yo posala. Ah. Et ça bien. Pour émission pena boy ya makasi penza. Wana lota ka robe boya. Donc kenara na robe. Il y a stade de France. Pour to linga sexy te to boya. Maman Aisha za la linga sexy to li. Papa ne, to li sexy kuna te akawele. To lingi te. Ah. Te to zo linga te. Oh, kuna sexy to zo boya makama mabe kuna. Boya mfute biso papu. Te. To lingi te. Sortant. Merci en tout cas ba Hollande biso. To moni boutique. Boutique est là ici là. Non, côte Sowana, parce que aux Dobana sont partis pris. Et là, c'est comme parti pris. Oui. Et là, Tibel, tu as top modèle. Tu as une réalisation, ils ont bien été. Ils ont quand même star. Parce que les stars, ils ont négligé visibilité dans le bango. Et Missy Bella qui est au côté, Bilama Balatissier, posture, comme dans la soupe qui est dans le maquillage, et ça qui est au côté, ils ont contrôlé, ils ont utiliser. Yo en tant que mon pandis en Kolobani. Ou toi pas dans la kati, il y a monde de visibilité. Bon, Kapachou là. Au moins un moment dans la lobaka, au moins tu as une émission. Bah tu vas bien quand une émission na taba bouti. Oui. Na te bouti, faut de te 4 couches pour na mabe ata mo eza makasi. Makasi ba souki à couleur. Mais un moment pe na très bonne habité. Na na li papa pour na que tourner na film été. Ouais. Ozomona. C'est-à-dire toza na ba niveau mususu ezaraka et senga ozala simple. Malgré oza devant caméra, mais oza non simple et eza passable. OK. Tant que tu commences à un moment de publicité, ok, c'est la moto publicité. Publicité, c'est-à-dire que c'est le loco où tu es. Oui. Osomona. Non, là. Publicité, c'est le loco où tu es. C'est-à-dire que le loco où tu es, il faut la qualité. Même si muta ko yo somba, et ça la mena biso. Tout ça ba promotion ba perruque ba nini ba caméra. Tam su biso ba pesi biso na caméra ki toko to ti to sali publicité mais tam su muta yo somba boy abaya pibi caméra on a mona boyté. Ezaki boyté nini o bo teke ezaki toko on a mona boyté bo luki bo konfe ka ete ezaka ndenge moko mais et tout pour nini parce que le ko zo ko vendre moto. Il faut la qualité. Déjà de 1 babela bela baza ba genre ba forme bilongi oyo na ata teni maquillage te asa na bien asa ko ba biso pour venir sur ba moni akali pe ba arabe asa la longi kitoko so akali pe ba arabe na ye baza ko ba bilongi na biso ata te maquillage te mon des fois au moins ko ba to malika même yo isa malika ko tia maquillage belete yo longi no feza la boy alors pour na tia maquillage feza muto ebi ko maquiller nga po longi na nga ezala bien. Osomona. Ouais. Sikoyo. Ngape na poto ba beta mbalo somboti. Si sikoyo ba commentaire ba oyela ha ya mbalo. Encore perruque on peut connaître on va tebele. Et ça va pepe ya mona. Nous sommes solo bien te bibisa ba bien. Eh non te. Ba ya ki susu. Non te ngango. Ba ya ki susu ba beta mbalo fort. Na boy na risque na perruque. Et ça va mbalo. Effectivement. Ça dit quand des bêtes qui yo check yo ba tipi maquillage ba bête yo e bête yo mbalo. So côté ba bête ngambalo mabe. Yo mto elinga ozosenga kimbalo. Non mais so nandi kamni. Ba bi yo ka so. Adi talala la mukia comprendre makambo est-ce que vous savez. Adi talala la ka comprendre gaité. Ah, ata bo fa na mindele mais bo ko makanise ko la kate. Et puis parfois quand ta micro trop ezaka na poto. Normal kaka bo faut continuer senga yebi yo yebi nga yebi yo avantage na yango wala tu répondre à notre mouton voilà capable
Kabachula. Hein? C'est-à-dire, déjà, nous avons condamné maison. Parce que de un, à ça, nous avons shit. Ah, ils ont shit. Mauvaise campagne. Vous comprenez? Moutou a maquillé belle. À ça, les shit. Nous avons dit que nous avons fait une photo. Nous avons fait une vidéo. Il faut checker. Oui, normalement. Vous comprenez Kabachula? Déjà, nous, moutou a maquillage. À ça, il m'a bé. A maquiller ma bé. Ouais. Et puis de toi, même na kata style, il y a kata style, il y a bilamba to lataka. Toi na ba perruque to ponaka. Que perruque yo. Fa signer par. Et c'est mané lambo yo. Dès tu chômes on a faire ça zo bêta, on dès tu n'as pas rut. Vous comprenez? Déjà belle ana pas mon bon hôtel. Kende kuna pas faire j'ai on soki $100 180. Soki osa produit à Rachel top modèle. Mouton la tisayo. Il faut amuser bongo. Akena ngo kuna ba sali soki pas faire j'ai. Soki ils apprennent à coupe on a pas bilamba ba la tela o. OK na faire j'ai ba sali coupe. Et puis bilamba perruque. Et dépendant né lamba ozo la tela. Hein Kabachula? Vous comprenez? Même style y est lambango. En tout cas, ngai na condamné na belté. Ngai na condamné comme Colombezo parce que Rachel top modèle a fille elle loté. Allah taka. Comment na kaimo la taka style. Ouais. Vous comprenez? Allah parce que faut dire la vérité. To yebi ke oyo style eza, to yebi ke Rachel ote ke loko boy so na ina ke zwango. Na ke ne pas Rachel top modèle dans zelo mo ya kanu ya kafu e ke kitoko. Nga Allah ta fait ya watch na zo mi bimba na pa na e. Voilà. Et ça là yo bien watch fashion police. Na vandaka boto dans na moto hein. Na vandaka boy après église penza na tala ka boy papa paradis kotise langa watch fashion police ndako. Na lela dimanche bonga ana problème te oh oui bate na yebi si o watch fashion police na luko anniversaire ka te papa non to kuta l'église dimanche mais ils sont fait bimana le quoi gilet katanga gilet et c'est les cas on rappelle que bate belé elle et c'est les cas na beto du solo c'est dimanche te et bon il y a ça comme te c'est les cas Nani le bate que so OK que c'est que toi qui sont maintenant on va rendez-vous. Revenons à notre mouton. Kabachula. C'est-à-dire Kabachula. Kabachula to c'est cannabis. Pour monter mes senga ko seka. C'est faux seka. Monter mes senga ko seka. Netinga. Nazala wa makasi na style. Et là on peut bomara biso. To ni ba cache. Toza boy toza famille to bandeko okoza pe na séance photo to événement mo boy ko benga pe kapage na moni oke okendaka mutu mo ba shoota kayo mutu mo ba sa ko maquillage na lipo na mkolo maquillage ka benga ko salon de coiffure salio suki wapi manya même bilamba otona nga malika loko mo nyataki kapage bilamba na boutique awa to benga naka place ni na kokyo malika ba on salio bien nesi boy faut ko tsaba ba po malili oyebisanga ko to malili fona zo mama na mona ba ko magalie kamba voilà mokonja baba okotela mta ba jean yo na kote mta ba jean ya fila to tie musika bonganya te aventure ana deji na kenda na ko kai ngati tiye ndoki musuye to kotisi ba komba bato kapashu lelo so yebi na kokite likambo neti nga mikolo yo Madame Laurence, Madame Nanga, bientôt ouverture, il y a maison, il y a billet manae. Toza déjà na nyonso, maquilleuse Zaza et tout pour na ba promotion na mikolo ana de kozala. Tout le monde a par exemple na ba boutique moko Pius. Tout le monde a passé la chacha d'or. Tout le monde a maquillage chacha. Suki dépendaka na bilamba bola mokolo ana. Ozo comprendre Kabachula. Ça dit style en gros, pour na clôturer bilamba na suki na maquillage. En tout cas, échec. Bon, c'est ici. Merci, M. Bolinga Malika Mania. La taille et l'élégance qui troublent les femmes. Il y a Sylvie Moulumba. Moulumba, il y a Sylvie. Les papa Jean Moulumba. Il y a Sylvie, Aza convalescente. Ah, oui. Ah, mon abisso. Ok.
leki ya bato papa Jean Moulumba topesi bambote place ozali Charlie Nyota, des gros bisous à toi aussi. Merci à bato nyonso bolinga Malika Mania, maman Dieta Kupumba, maman Dieta Kupumba, et merci beaucoup nayebi ke bose belé bolinga nga. Ni papa lité azala na bomba. Akokola tote. Ola tengo wapi? Mawe. Capage TV. Capage TV. Capage TV.